na cheni na kati chapelet bien. Yo moni na sali eloko pona ba christianisme na bino na benga ka le même Jésus na ma Maria yo mo moni sala kité si c'est ça mbongo yango ko simbati ba cher internet na biso na simbi Gourou du temple mbongo yango yo ezali mbongo atoki na mai moye be ba pe ezali te et uti na moi pas ancêtre donc ce que yo muto lingi o comme on a portefeuille magique portefeuille du bonnet portefeuille humain na ndebi no bolibo yo kila portefeuille magique biso to kendeka bongo menga na kopesa bino ndeko kodia ya ekema ba fioti Erli Tikeva Kimbangu TV beau s'abonner belle ballon d'or beau s'abonner balobi Jika belle banque populaire beau s'abonner Freddy Matete échec 0 beau s'abonner vraiment massivement na chaîne Oyo Erli Tikeva Kimbangu TV. S'abonner. Merci à vous, le fidèle internaute qui nous suit en ce net moment de partout dans le monde. Un grand merci parce que vous êtes si présents, si branchés aussi. Je dis un grand merci à Madame Erline Tikeva Kimbangu TV. Lelo, bana poto bana le monde entier, nabi ke Borolanda, émission Oyo. Et surtout na etando iken na ba téléphone na bino partout parce que biso to vraiment ba youtubeur mon robot autolinga ming kokota cause de la bino ba information cause de la bino makambo il est canara na ville province Kinshasa et surtout pourquoi pas to lobela makambo mezotalela spiritualité na pesi merci mingi lisusu na Dodo Vimpi Kimbangu oazai kolandanga depuis Paris Jolili atala en chair et annonce Clairbeau la million garçon de Paris bateau nyonso bana Londres bana Genève bana Belgique au bopé sa rapegi titan le parallèlo confiance Lelo na plateau na biso ya vice versa to yambela bino to benga maître parce que yé aboy to benga maître gourou du temple Daichi yende lelo aki lelo to kosolane par rapport ya thème na biso moko lelo otozanango le pouvoir spirituel parce que lelo to mona la spiritualité aujourd'hui est une place nango bato mingi comme on ngana ke ko kanganzoto on ngana ke ko sala boy makambo zo sala ba démonstration je pense que bolanda ka gourou du temple ndenge nini aila kabino ba information ndenge nini pa yaka kolendi sabino par rapport makambo itali spiritualité mais cette fois-ci il va faire l'émission avec Peggy Titan le parallélo journaliste intelligent à qui aujourd'hui to le non ezala parce que tout le monde a traduit par d'ici bah ça la mission bah journaliste bah bon pourquoi pas bateau bah ça vraiment pour la spiritualité déjà n'engena pesivino déjà annonce je suis avec lui au plateau déjà je pense que bah au fond là Daichi gourou du temple au lelo hotel sabiso le pouvoir spirituel to solani makambu namozindo pe en long en large cœur ouvert à côté li sabino ce qui peut démonstration ko salema na sur bandeko o bolingara mingi ko benga biso bandeko bozana Canada bozana États-Unis boza partout dans le monde bo retourna pe ba surgestion na bino numéro pe ko pesa e ko pesa mawana o rozana mituna ne sogo landi émission oyo o luka obenga yemoko gourou du temple donc le Daichi a expliqué bino par rapport déjà na sibino je suis avec lui déjà na plateau à qui je vais dire bonjour gourou du temple. Ouais, bonjour mon frère. Bonne santé. Nangolo Nzambe qui m'ezali. Nabato balandaka mingi est-ce que moi ba salutation ou bien moi liloba moko avant to kota na mozindo o toza nango le pouvoir spirituel o to kozwayo a on a Congo central parce que to otindeli biso vraiment mbongo to longwa olobité il faut na benga ba youtubeur o vraiment ba na visibilité o ba yebani o vidéo na ngai so na sali émission parce que o ezali message moko ozala vraiment clé na ba cher internaute bato nyonso ba rolanda biso partout dans le monde d'abord et salut. Vraiment merci à tout le monde de invitation pour na pédara ba téléphone na kota na YouTube ndina na zo sur numéro na bino ndina bengi bino na free transport ndima ikudu tena kase bino bolia mais boye vraiment na résidence ya gourou du temple Daichi muntu azobina pa ya milimo ya sima pe ya liboso pe azobina mabina ya milimo les sept dans les esprits nazo pesa ka ba mama Georgette ba papa Francis na ba Canada na ba Australie ba mama Georgette ba tunyo onga na sunga ba o ba mona makambo do ba za belete
Esther, ça est belé vraiment, on a sunga, tu es ban à biso. Vous allez escroquer parce que d'autres personnes derrière na internet et après, comme ils escroquer, tu biso journaliste tout comme victime. Yo kana biso non. Et là, il faut comprendre bien que muto akoki ko yana lokuta jamais na bambongo. Ok. Faut ça toujours 3 millions ou 3 milliards. Le monde des esprits, les ali monde du monde tout ko tshona ndenga lokuta te, les ali vraiment c'est archi faux. Pourquoi je suis un gourou du temple? Quand je suis un gourou du temple, nazali métaphysique pour défendre contre les esprits du mal. Parce que tabernacle na biso temple nanga ezali pour défendre contre les esprits du mal. Ceux qui oyamba ya batu, yeba yango bien que oyo yamba, bazape kakata musu bango, bazana ba appartement na bango. Moi je suis un gourou du temple. Mon escroquerie ezana mon oyo lobby par rapport quand on dit babaka. Binonion c'est pourquoi les oiseaux de même imprimant parce que binonion c'est pour ça c'est la mot ya kiss mais yeba yango bien vrai pesali. Il y a solo pesali. Ozolanda parce que ce qui a solo c'est la gâté mais on clipé ko salate parce que nzambe tanga sali na kata livre ya Shimarufa alobi lisi fait na peso makasi biso bana Adam nzambe alobi amin na yoki lo sambo na okazi pesa nga makasi na kita na mokili ya masumu o inde ozalelo ozomona donc ce qui yo yamba batu mabe eza bango o zuko ozana mwana ya soni etu mon père spirituel papa na akosana papa na akosana papa na nganda kabela batu kutu d'accord ça te bonga mwana na kosela batu c'est impossible. Je suis un gourou parce que na ko loba o yanga il le gourou du temple na ba o ba kwa nanga ba ko mona pe solution na bangoti parce que ezalaka bongo il est le faux pasteur il est le vrai pasteur bazali ezaka ndemo ezaka escalier c'est escalier c'est ça. Merci beaucoup gourou du temple. Yebisa biso différence nieza entre ba marabout parce que tout le monde a ba marabout bon peut passer à multiplication de monnaie, basa la multiplication ya mbongo chaque fois. Est-ce que ils ont la différence morobo eza entre yo entre bino et surtout yo gourou du temple na ba marabout. Bon mes excuses ndina sona bandeko. Voilà longa moi chapeau pour na betoke bato le site. Le site eza lokola bato ki bato ya respect. Moni différence ezali na kati ya monde spirituel ezali ebele. Tozeli na ba différence plus ou moins on a fait à page ya mystère. Ezali na ba pouvoir pe na ba différence nango. O moni différence ezali ba marabout. Marabout ezali na kombo mundela komi ou so di kombo bato ba komi comme on dit marabout. Quand on dit les marabouts azali muto ta mozusu bato ba bengi lokola muto o azaka azikraka. Ba marabout bango ba fanda mimi na tapi atu kinju ati azo zikre comme zikra ozo kumisa banzambe ya bikeko. Babango babenga ba marabout. Parce que temple na ngai ezali pour défendre contre les esprits du mal, tabernacle. O babenga akramatus asoya spiritus santo. J'ai obtenir la chance qui me désire mais toutes mes volontés. Je t'invoque au nom de Jésus-Christ de Nazareth quand le maître suprême Bariati. Et ça le col là nini. Tous la différence par rapport à quoi? Ce qui mutoki na marabout, ce qui doit passer mutu makambo et comme rapport à récupérer en ngota musu mutu na condition des akamabe. Nganga ce qui mutaki na banganga. Ce qui le mutakomi na condition mo ba pe musu lobi na ngona buto okufa. Ce qui comme air fo mutakufa mais ce biso ndeza ba tabernacle pour défendre contre les esprits du mal et zo enseigner biso na mutu oyeba na nu capacité ya nzambe. Parce que le monde est créé par les dieux, les 12% et les miséricordieux. Mais le monde est baluka par rapport à quoi? Il y a une force mususu ebimi ya mabe ezali, il y a une force mususu ya solo pe ezali. Netinga sko na tala na catalogue ya monde spirituel, na leka na kata sar d'urgence basambisanga ba ebisinga te yo collaborateur ne fois la maman Oshimili. Les mères de la terre, mère Oshimili, maman ya mai, maman ya bibale, na libumuna za na 7 bibale. Poko ma place ya zali ya lobi bien ngana zalaka mosumu kina mokili na bino meta na kufaka na leka mina ba enseignement nde omunike oyo ako invoquer ngai yeba yango bike akozala na condition te poneti ngande ya mosumu peso ma condition te parce que solo na peso condition mulu kiyama ezali mulu kiyama ezama kula suka mulu kiyama ikozala nzambe ako tsabiso mutakala biso nyonso ako tunaka biso intel yo poni yo bono belaka ye sake oyeba ngai le yemeli tu pour ele miséricorde ezali comme aram eza aram ezali wa lisumu péché na kogi ko belela nzambe moko ya bikeko te so dia milimo moko ya mabete muta apesa nga condition ke mwana ya Adamu apesa condition na nzambe te muta ko pesa mutu condition za nzambe mais na kogi ko pesa mutu moko ya mokili condition de tabernacle ezali ko sunga mutu na sans condition tabernacle soki lelo yo mutu na ba problème oye pa na ngai na motoki na yo na bozwino ndo okoko somba condition na parce que le monde a sa condition te ningeza ke mutu msu adana posa abota kate. Yo pas na condition que vous allez au salaire la bangoni. Yo kona yebisa yo. Na ko yebiso avec beaucoup de respect je vous dois.
oyambi grand maître gourou du temple moi na tangi na milimo spiritas batang sango te na ba OK na livre na garder dangereux na ekankar lelo mo mettre mo bigi ngana benga ba industrie ngana uti na garder dangereux ça comme intimidation parce que les garder dangereux ils ont enseigné biloko wana te ils ont pek ça kuti biloko wana osolanda dans le monde des esprits ça eloko moko soki ngai muto aye pa na muto abotaka te yeba yango bigi akobota sans condition muto ola sa condition pourquoi ngana ko pesa mabota ngana nzambe te babalulaka au ville ya moi oza docteur il y a praticien te mais oza spirituel na libe docteur ya tradition parce que na ça appelle na bukoko oui ezalé parce que na cause la limité te ozolanda oya botaka te na mobali abotaka te yeba yango bien que babalosaka balo soki eza na ninga spiritas ya spirituel babalosaka basse ya mwana mwasi dès que babalosaka basse ya mwana mwasi ata soki spermatozoïde ezokota na vagin ya mwana mwasi ekoki kokanga zemide toujours soki eza na dibandulu eza lokola na se ya nzungu ezoka moto na biso na kiyombe babenga dibandulu ozolanda na se ya nzungu babalusi ntango mai espérer mais ezokota moyen obtenir kanga na kati ya nzungu ezali parce que nzungu ezali renversé tozongisaka basse ya mwasi ndenge ezalaka sur les manipulations spirituelles tokotia énergie vitale nde bakotengela bariati are krishna are rama ubandisi kokutangila mutu bolamu na ye ubandiko banzambe zongisa bolamu otango mama na papa na banosokokena na base bolamu obandoko loba okozongisa yango c'est enseignement spirituel okobenga bakudamu ça veut dire ba jini bakudamu baza ba jini okobenga ba jini o bazali comme li ba malaika tu Jibril ça veut dire ange Gabriel Saint Michel archange okoko obenga bango oyesi bango o intervenir boyebisa papa nzambe parce que ngana za musumu ki nazana makazi te na yebisa nzambe liloba mota ko temusa ko yo ko toza ebele na kati ya monde yo eteke ozali tout près ya nzambe sengelanga makasi ona kokosenga na mwana ya Adamu comme Lucifer po musala ya mwana Moses ni esi esimba po Lucifer alobaka pesa makasi pesa bana Adamu alobaki teke na ko pesa ka batu mabota alobaki yango te alobaki yango te ozolanda na bite soso comprendre nga on ba vexé public on est to za ba biloko ozali na kati na lobi boye non na livre te ezali on zolo komi ata na bible balobaka yemoko Lucifer asenga makasa bibisa bana Adamu ezanga na yo na mwasi na mobali mais alobaka nzambe na ko manipuler bango tina mokola suka mais nzambe alobi boko tikala ko zata souffle ya mutu moko te na peso kita na se abi amin na ndimi yango et on mona katana bon le très important na za capable ko sala tout vous êtes capable de ndimi nzambe oui parce que pourquoi ndena za bezanza nzambe pe mais nzambe pe mais Lucifer te Lucifer ngande fana manipuler parce que na za être mis na l'église Lucifer na pouvoir c'est comme si on attend déjà le pouvoir spirituel. La spiritualité, les lois allaient englober Marambo Belé. Ce que Oyabino Nengo Koyeb Sabiso, Kolobela Biso, est-ce que Eza vraiment que le monde qui bat c'est croire Nanza, mais Nzamba Salisae, ou Bino Pebosala. Yogana Bisayo, le monde a changé. Le monde essaie de changer déjà dans la façon de belé. Na minute Moutino sa koma Musumuki. Nzambe a commis Kolela, Bike, Nasa Suna Moutimoko Teta Musu, na paradis et na batu belé, Bakota paradis, Nzambe a Yoga. Muluki yama mokola suka nzambe akoyoka mawa yeba yango bien que mutu akosambela nzambe kosangisa nzambe na ekelamu te musolo bako nom de Jésus de Nazareth ou le nom de Mahomet ou le nom de Moïse et comme shirk ça veut dire comme fétiche osolanda nde yango mona kalelo na l'église ya bato ebele nde besala kabongo mutu nyonso azokumisa nzambe alongole nkombo ya yeme de tout pour ça et le miséricorde ayena no na ekelamu OK pe nzambe tout bako bonga te neti ngande na zaboy pona zalabu na benga ba jini baya ezaka nzambe parce que nzambe tango azali mokili na asalaka ye moko kaka esika uta bato bayebaka pete esika bandela pe bayebaka te azali le miséricorde na ko comparer pouvoir ya ngana nzambe te na koloba bolamu ya nzambe nde azopesa nga pema bo na koloba bolamu ya nzambe ndenga apesa Lucifer makasi to yeba enseignement parce que so Lucifer asenga enseignement te le lope to sape bo Lucifer Ibilisa lobi bieke mokola suka na ko wanga na kabino ba oba ko sambela ka banzambe ya mabe siko yango mo pe na kata livre chamarufu lobi bike yo eteke ozali métaphysique pour défendre contre les esprits du mal ka ozala na ozali ça ba ange o yo ko guider bango na ba travail ya bato parce que il est des anges musu bazali basala ka travail intel il est des djinni musu basala ka travail intel et ça la djinni moko ta sala ka tout le travail non à part yimo ko
Oh, mon jeune fille, moi, qui est à Pembe. Azana vie à bien, azora mbongo chaque jour. Mais azana likambo moko e dérange chaque jour. Ezali comme si sorcellerie inconscient. Azana bo mengonyo son zaba pesa ye. Mais azana likambo moko e dérange chaque jour. Soteli mabota te. Hôtel te musuli bala. Ou soti ke aumela kana mobile te. Ou soti ke a régler na butu. Ou soti soka la mungi na butu asala ko ba butu la na mobile ya butu. Ou soti ke nyonso oyo asala kata musu eloko moko osala oyo elingaka oyo zaka sentiment ya vie na ye esimba kata ba mengo sorcellerie inconscient. Pourquoi azali manipulé par les esprits démoniaque. C'est les esprits impires. Aux Hollandais. Et yana mutu mususu lelo asoka simi mbongo boye sika akochango ezoye banati. Asunga même pas famille na ye. Oso bona ngodo po asunga famille na ye fa camarade ba pese conseil ya makasi. So ni moi sina ika fa kanga mbongo atinda famille na ye. Ye moko idée ona ezala kate. Ba be ngo sorcellerie inconscient parce que mutu azomi ye ba makambo azo sala te. Azali manipulé par les esprits impires. Et ça na mutu mususu osala ba activité na yo osala ka mais toujours osala ka na échec. Osonda toujours osala ka na échec. Ezali sorcellerie inconscient parce que sorcellerie ezoya na un inconscient mais makambo c'est seulement na mabe yo ozomiye bana yo yango to chaka sorcellerie inconscient. Do po mutu alongo na esika ona fo mutu akota na kati ya roki ezali lola fo ba purifier bazong sendenge papa na mama na botela ye parce que abandra vie non normal parce que il est des démons mususu okoko bima na balabala ezana ba djini mususu basana na balabala do yango monaka muntu oyo azolanda norme spirituelle ezalaka soki abimi na balabala ezana droit o batangaka ezana ba prière o mutu asalaka so abimi na balabala apo mutu akota na wenzi ava mutu alala na mbeto parce que mbeto ezaso mutu alali ezali ko jena kati ya monde ya bawa parce que pongi ezali incarnation liwa ezali ebandi ele liwa ozomona ngo oyo ami na biso epemaka mutu ayebaka yango te. Osomona ngo so po yo découvrir yango ezana batu na minute na poto bazana ba problème belende bazana ba yeba kate mais ba tchaka confiance na Yesu osoko bwana ngo ba tchaka confiance na moi Yesu parce que oh na komba Yesu na kobika nanga okay Yesu alobita ngo bazobaka ne koza bike ba mindimi na yeba swahaba ezalo mindimi na ba tuniye yo oza capable to sambela yo Yesu alobite ngana zana nganzambe te bo sambela notre père siko tango yo muto zo sambela komba ya Jésus Christ de Nazareth okolobi pe na komba Jésus pe na komba ya nzambe ozuna ni komba ya Jésus ochena na likolo ozu komba ya nzambe ochena se okosoma ka mundeni okoza touche na kata sorcellerie inconscient pourquoi nzambe alobi ke mwana ya Adamu moko ta kokumisa yekela muntu esake bokumisa ngai ala subhanahu ala ozomona ngo yango wana ezala tana prophète zoma meteo basoki ne jihad eza bitumba basoki bunda na ba diverser mususu teo baso akaba nyoso bakufi ibatika lika de problème batika ni prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam batika na mutu moko na swahaba ezala lokola mulongo ki lokola disciple na ye disciple lobike ya Muhammad yo to mona ko lokola nzambe mendeni batu basoki nege ba munusu bakufi ya Muhammad lobike kondimane ko bigisa alobi allahumma inni kana ila swayhatani wa khidatani fazahum jamihuna mudwakuna ajibu ya Allah wabi haki kuni fayakuni bakufi bosekwa mais na pouvoir na ngate na pouvoir ya nzambe dans le monde des amestiques batu bazana ba problème mo ba yeba na bango ezali moto abima na sorcellerie inconscient et au sala bamboni parce que makambo otu koloba eza vraiment capital ou bat ba monaka et monana ming pas batu na vie quotidienne to vivre parce que so pona moto alongwa na kati ya sorcellerie inconscient akosala boni esengaka muntu nanu ye mona fa consulter nanu maître oya moni azana mayele akosunga ye parce que leti ngade na zabona bina monde ya condition te ote musuna pese loko muso epolika fo kufa non la yebi yango te ozolanda osoki ba pese loko mona sa mbete osoki muta moni yango fo kufa na yebi yango te ndonga musana nanga na luka yango par rapport ya quoi na défendre contre ya mabe do na sunga batu na salisa batu na traiter batu mais eza na condition te parce que pourquoi na l'église ba komoko bango ebele biso nde to pesa batu ba condition parce que pasteur komoko bati la place na ye azoloka mabonza akolinga toujours sana mindimi ba ya ko sambla ka liboso mais a plupart omona kate bango nyonso bazana l'église ba bala kate ba o ba bala ka isaka mingi ba o bazaka le deva o pasteur alukila bango ba mindimi ba yakala ba mbongo ba jipi alukila bango mibali apesa ka bango presque ba o bazaka ba sima ba pauvre nyonso ba bala kate babala kana bango te mais aza disa so ndimela nzambe pourquoi soko bata pote bakondimela te bate mwana wana guru du temple d'Aichi maman ya bibale est-ce que Moïse a ndimela mwana na enseigner comme spiritas le spirituel kibokoko soki muntu ayi pona nga osana condition te soki kosunga e so par exemple asala makambo isimbaka te emso alukaka bala kate makambo belé et pas ya guru du temple je pense que cause solution et cause la résolu pe cause na retour te yoko na ibisa yo
Et ça n'a pas passé belé le soki mobile la leke par lobby no mobile fabo ya. Ou so de après 4 jours 5 jours mobile fa découcher sur libanda. Et ça n'a pas tout mususu basala ba lié na ba rapport spirituel les allés. Et ça n'a pas tout basala ba lié les allés. Et ça n'a pas tout mususu basala ba lié na mbongo kaka ba tangeli mbongo mabebo apeso ko muninga ne vie ya mobile wana ya bandiko compliqué. Ata so ka na entreprise ba molongola ye. Ata so ngeke ko mukanda quelque part wana ba mondi ko refuser. Ba lobelo makambo ya malédiction. Soko biso tozali ko défendre. Ozoko pona ngana za ko avocat spirituel. Dès que dossier nous a kata tribunal, il y a monde spirituel. Ngai na kotinda bakuda muna ngai. Lokola mère au chimil. Dès que bako melisa o maya kimia. Maya kimia ndenge moni so mutazolia amina toujours mai. So ngas ko na ko manipuler amina yo. Na ko zaka mai na manipuler ngo ipana. Dès que o mela mai, tout o yo ozaki na ba problème so na nzoto no bango ekokule parce que dès que okosuba. Dès que mutoki na nzoto ko bima yebango be muto ko zasuna masomo te. Na ko zongo so ndenge papa na mama na botela yo. Wana ezali ngai te. Nzamba alobi yeba ko manipuler ami ya muto teke ozali métaphysique. Na che pouvoir mbato neso balobaka comment nzamba ba mona été. Ba mona été. Mais ton dimela ka pouvoir pourquoi bilembo pe ezali. Ah pour ba mon ah et uti ndeni. Po ah wana ezala abrivation muto comprendre que ah eza elagisi ah. Ezali sagesse, ezali spirituel. Micro to ba po voir na yo kana kuna na ingénieur. Ezali spirituel. Po benga mutu bo ezali spirituel. Do ngai nazali na kati ya media ya ba esprit. Nazali ko contrôler monde. Parce que sept na biso ezana mettre moko sana ngoti na mutu moko to biso sept nga na salela. Mutu asana ngoti. Donc ngai nde nazaka capable ko sunga mutu na ba problème ko banga to ko chapi be preuve ezali. Mutu abenga nga siko asana maladi mota musu sidemo ekindo ba bokela ina osunga ye. Oh mutu mota mususu dans les vidéos quand régulièrement pas so suka zemi faut zemi le fait couler na ko sunga maladie nzoko. Oh ta musu mutu likolo moko ko munene moko ko muke ta musu pota moko boye esila kate. Ibongo bien ngana te kawaneza mingi guru du temple. Mais on a besoin de kawaneza mingi na Kinshasa wa. Ngana wela kana no mboka ya libanda te. Na lobaka na bande ko na ngai mboka na ngai. Oh ya sana ba problème. Ya bande msupe ba Holanda mais ana ndeko na sana kawana na Kinshasa. Ata awa kaka. Oyo na famille na yo mutu akoma liboma mbo yeba te liboma ene uta wapi. Boko seta mususu noko likambo. Ota muzo koza mama leki na biso mo likambo. Po koma na ba église koma bongo parce que pasteur ba komo Holanda ba via ba mindimi na bango. Po pesa ngo ba prophétie. Po ba garda bango toujours ba bimaka te. Et ça ngande mawa. Dieu ça vraiment mawa. Lelo ba mindimi lokola bino ba christianisme bo kota mingi na ba ignorance moko bo koma na nzambe ya pasteur intel. Non, ezali lokola shirk. Donc nzamba pasteur aneka lokola mutu nyonso. Yete ngwala la kana mwasi na mbeto na butu apesa na rajete na mwasi na ye. Mundimi pasa ya kolala. Mais yete ngwana azosala boy. Ata nzambe tango asaka mokila baka teke batu ba yeba rapport sexuel. Targen Lucifer a 5 magazi pesa magazi pesa bana Adam nde Lucifer mutelibo so baneko baby zeli Eve na Adam. To yibaka ngote. Est-ce que nzamba saka mokilo est-ce que mwasi na mbali ba yeba na ba sexe? Est-ce que Adam na Eve tabazana jane est-ce ba yeba na ke ngana na sexe mbali ba yeba te? Conseil bango zaika ya louange kumisa nzambe. Nzambe kumisama kaka. Ba yeba na bango te. Mais teke Lucifer a 5 magazi pesa bana Adam. Pourquoi senga bango? Abinzambe osalika nga moko sala pe bikira muso otala grande banani bango ndimela ote mais yango to sala ba exercice to sala kata exercice. Merci beaucoup Guru du Temple. Toujours kotana deuxième partie na biso maladie spirituelle na portefeuille humain avortement. Mais avant to koma na makambo na nyonso na linga na bité soki démonstration mo kozala. Mais za eloko moko bande ko to mona na Kinshasa. O ndeko na keboye na ke kozwa lumière na ke kozwa lupemba na ke kozwa kisa domination. Pour même sous dominera même sous patron na nga bena dominera place à musala pour abalinga nga mingi. Ce sont des choses oyo bino ba maître surtout ba maître spirituel pour pesa ngomba tu on ko tuna est-ce que moto pas ko soit lumière na maboko ya moto. Pourquoi pas na lobi boya tango batu bakindaka na ba église tango batu bakindaka na ba église bakona ko soit lumière et pas ya nani baki est-ce que nzamba sa na kata église to bakindaka pas ya moto bino on dirait comme artificiel Dieu za la rappel naturel lokola ouais ezala kama wa pourquoi na Benin ngata na uti Benin na uti na bamboka ibele ba torzira ba par rapport ya mystère na mboka na bango ezala toujours na poisson boy so biso awa l'état ba article na biso moko de sala mystère na biso ba toucha ba église ba to ibika lokola ba gagner danger ba rose konde bango yango ba église de noir mais spiritas autour de la tabernacle ezaka ba caché parce que ata l'état ba salta kindogité osolanda donc ngande na zabo nde do zaboye na kati ya monde spirituel ezana ba façon nango ebele donc ngana na capacité ko pesa mutu lumière
nako ngai te nako pesa mutu lumière mais nako zo respiration profonde on a zali ko respirer sur l'esprit sur l'invocation spirituelle na longoli ami na ngai ya musumuki na lati ami mususu oyo koza la pire pona pesa mutu lumière ngai pete na zana ka pesa lumière ngai pe na za momemi na koza message na memi na bancetre ngai pete na sala ka musala ndio na guru ditambe daishi na za comme collaborateur lokola na za lokola travailleur na koza ne message na ko pesa na ba oyo bazana nguya ko komisa losambo epa ya nzambe o baza ba saint comme ba malaika tout comme ba ange wana nde bango nde ba komisa losambo no kuna pe mutu okomiki obiki donc oso mutu ana problème malade o mutu o ana problème o ta mususu ya ba ba la veiller abeta kana bali moya mbongo to la ba ko tangile bolamu oyo afa ya bota ma bolamu o nzambe alobelaka atangela ka bango yango bota ko tangela ye to ko pe to za eloko ko pesa muneti ngana eloko te na pesa mutu kanga bo esala bono na ko pesa na ko tangile nde maloba ona ko tangile na ko lobaka nzambe sunga ye ava pa nzambe sunga ye na ko benga na milimo onga na selelaka baba ngope basambela nzambe o asala bango ezaka yemele tu pour ça et les miséricordieux tango ba ko silisa na ko zwa siko demands na ngai na koti sina kati ya monde spirituel mutu mutu abiki oso mutu azali ndo malade ndeka ko ikawo mutu azali na prostate wa un cycle mo mataka ka cycle limo akena hôpital ba sebe cycle ça sauter dona lobele ko bolamu ngai te mena lobele ko bolamu na ba jini ba komisi message na yemele tu pour ça et les miséricordieux temple je pense que tozo kende moi vers la fin mais ceux qui démonstration mo ezali bato ba Holanda yo partout dans le monde parce que to senga ngote eza eloko déjà bozara nango bien sûr tozo kota vraiment bato ba sentir que émission tozo solo la makambo eza le pouvoir spirituel zo expliquer biso malgré tout ce qu'elle na moi ba thème musu tout ce qu'elle nango auto ko solo mais na habité na bato ba Holanda ceux qui petite démonstration me ko kozala na habité soko olingaka to solo la na kati ya thème na biso tozo nango le pouvoir spirituel lelo na surtout ko matine déjà mambo ba pasteur kutu déjà ils ont la question moko eza na retour na ope yango mais soko okoyi ko sala moi démonstration moko boy na bato bazolanda yokana bisayo na royaume ya milimo démonstration ezali intimidation yango mundi ki tozo bebisaka ba conscience ya bandeko na biso ya poto lelo mundimi moko mona maître moko sanja kinguma lelo mundimi moko mona maître moko misaki $350,000 lelo mona maître moko misaki $10 $20 lelo mona maître moko misaki $100 ba komina trouble ba zeba ya solo ya malamu eza wapi ici guru du temple d'Aishi ici asali makambo trop na poto ici na sali trop nde eloko nde nazolobela minicho monde ya milimo eza na monde ya démonstration te monde ya milimo eza na ngote po ngana selo makambo fo omona kaka kina sala makambo tango Jésus Christ Nazareth abotamaki abandai ko sala no miracle te abandai ko pesa la prophétisation mais bato ebele banomona kala lokola mais dès que tango bakene ko baptiser ye dès que assemblée le sambo ya tata monaka te omoni biloko yaka omoni pena ke pigeon alongwe ayi bato bakamwe bandimi nano te ayoko mbayo mona zo miracle Moses bandimi kaka te mutu anobela bamoni zo miracle bamoni bete mutu ngo ye fila mezi bato ba comprendre qui est gourou du temple ba Hollanda na ko senga ya na bato yala ba maître musuba yaka ipana biso ko senga ba démonstration liloko leka na télévision asanji nguma mutu amuka wana bela maître ana soza osala nga makambo ta museza ngo intimidation pour ko sabino boye ba yango bien que étape ya monde spirituel ezali escalier sur escalier to ça na premier primaire premier CO, 6e primaire, secondaire, étape sur étape. Naba obo wana ba problème. Avant na kota na question lobiki bo wana pose ta mososo démonstration. Démonstration est le côté. Mais naba obo wana ba problème. Yo mama, moi si mobile. Ozana problème ya mbongo. Soki yo kende pa mettre moko lobeko ngana ya pesa ka portefeuille du bonheur. Bo yeba ngo biki bazo kosa kabina na komba portefeuille du bonheur. Ça n'existe pas. Portefeuille du bonheur, portefeuille magique. Portefeuille magique ezalaka te. Pour ce que ezalaka me mutu nyonso salaka nango na mokili oyo. Soki portefeuille magique ezalaka ta na wenjo ateka yango. Atanga moko guru lita mefona sana nango. Yo bina bene bateka. Yo kole bisa yo na yambaka batu wa utaka bene ba sala ta bene. Jamais congolais yo ko za pouvoir ya benino e ko tio simba te parce que ozana pont wana te wana code wana te oza bloqué. Ozolanda. De po mu benino apeso makambo fo yeba ngo be yepe fa sala non azana non appartement na ba jini na biso ya Congo. Le monde des esprits, c'est le monde de classe. Le monde des esprits, c'est le monde de burigité. Le monde des esprits, c'est le monde de l'ozolagisa muntu. Ni ne fait ça la malamu, ni ni oyo akosa la après ya malamu. Ozolanda. Nga nazo bigisa ata sida. O muntu ozona sida.
ozana ba vie ebele ba tomba na sida. Parlons directement de la maladie spirituelle et l'avortement spirituel. Yangona ezabana bande comme ça yana loba ezabane comme ça bana famille ba kufela ka maladie moko. Yoka est-ce que yo pour ça yoka na bisa to za ba famille musu omona na famille na bango na chaque mois fa muta kufa kaka. Pe na maladie moko. Uso di maladie moko te musu maladie ebele ko ta ba famille na bango. Ozolanda ezali envoûtement spirituel. Ba mvuta ka bazwa ami ya muntu ekeni la kati ya jahannam ezali kwa na moto. Ozolanda ngai nde naza boye na e contaminer bato te na lobi teke naza super na koloba na bona bandeko soki bino bozoke na kaka place lelo omoni boye lobi omoni boye boye bango bi boko tikala ko kuta na bino mamba solo te oya ko respecter les 10 commandements ya le gourou du temple sauf que mutu koteka mutu te sans condition te ona simiso boye te oya ko respecter ba norme nanga o rien oya ko mona ka maître Abdul ya moi si papa osala ba difficulté comment ko pema o comment so lali na butu boye osalika na mwasi na yo na butu no na tongo na fomu kongesela ka passe yaka parce que ta muso osali manipulation ta muso na sexe mwasi no ta muso akuja pe na mbali moko ta muso pe sala misala mabe e kota ta muso deke ka bokushi ne fa buka ko loko mukongo na so ka bandamba ba vino pe na bandamba ba chance na yo yo mona mobali ozana jeune ozana ba problème ba hémorroïde yo ta muso mukongo na yo e comment ko sala ta muso problème yo mona mwasi dans les filles aux zemi boye lobby nango après une semaine muso 3 mois muso zemi comme na 4 mois zemi fait longwa so kangika zemi faut zemi ka longwa mama porte na bino ezeko fongo na tabernacle na zo biso nzamba totala ngai makambo na zo biso na sala réalité ngai belé yo muntu ozana na nyoka nkau na libumu yaki ndoki babwakela yo muntu basimisa yo mbongo moko te musula muninga no moko te musala ngala vina yo ebonga te asimbi so te muso touche pour lobby na yo makambo ezala bien te boya tabernacle eko défendre yo soki osano innocent yeba ngo eko défendre yo soki pe oza innocente yeba ko pese ko lekala kata chambre du conseil po nga temple na ngisa ka famu na kocha mutu na kati na kocha na mutu na kata chambre du conseil ba ko pesa yo conseil après conseil de ba lekisio siko na kati ya makambo ngo de boya bo bangate mwasi mobali joueur musicien yo nani nazo senga ka iloko moko bondimela banzambe nanga parce que nzamba lobi boy avant makambo ya mutu esimana yo mutu fosa na foi yo no muntu no mundimi yo zana ba problème okina na ba hôpital maladie moko etungisaka yo obungisa mwana famille obota bana bizengo yebaka te musala mbani okina ka liboso te mbani so zimbongo fo kina na ba problème do nazo senga na biloko wana na i intimider bato te mais nazo senga vraiment na ba panya mundu beno kuiza be baka mambo beno landa ve ina mimbi misupply o abimisi boy o asali boy bozo mona ka lokola bizo zo zandenge moko neti ngana yebi nde basala ka makambo oyo vous allez avoir un bon portefeuille humain, il y a 150 000 $, il y a 500 000, il y a 1 million, 3 millions. Portefeuille humain. Portefeuille humain, ça on a battu. Mais yo, il y a portefeuille humain, tu as un portefeuille magique, et le portefeuille humain. Portefeuille magique, c'est que si tu mets le kouta wana ozobela wana ba portefeuille magique, ba ngonde bazo salir monde les esprits. Pourquoi expliquer votre portefeuille humain? Portefeuille humain, ba sala ngona respiration profonde. Bakoko peta musu maki moko eutita musu maki moko ya mwindo tema ya muketa musu maki moko ya muketa musu bapeso musu médaille moko ya eutita ya ancêtre dès que okocha yango na esika oyo za na ba activité so so na ba activité musu okocha musu 10 €, okomona ka mbongo ebandi ko produire même ata 100 000 €. 100 000 €. Mbongo ebandi ko produire nango de condition ngo za la fo ko sunga famille eza comme kodia yango to ba no sunga pe famille ko tongela mpe ma eza portefeuille humain kodia bete na de portefeuille humain na za pa na France pa na limbo la bien mais na kati ya biso mnoka mboka so ngo kodia ya famille o no ko na biso nda sunga ye la bomba ka bato nyonso na ndako na ye yango ndenga na so pesa parce que na kati ya kutimi na biso ekiboko na biso yango bazo ensini biso to pesa bandeko osolanda donc soki lelo oza na mettre pesa portefeuille humain bazo yango mona yebite neti o yanga na pesa bato na bapoto ba Canada na ba Afrique du Sud na ba Tanzanie wapi ezali portefeuille humain pour défendre contre les esprits du mal. Mbongo wana pe mutako sungela ngo libota. Meta mbongo ezala ka mbongo tozo ngo na ba banki ti. Retour pe ozalati so par exemple après kozala na ni dongo kena mbongo wana tina suka to ozana ngo to ya suko renouveler. Dès que mutu eko senga bolamu na ye ayo réclamer droit soki mutu aza pauvre c'est maladie spirituelle maladie pauvreté spirituelle ndako sengelo bolamu so ozana mutu moko te muso kabela mbongo na kanga yo ba vino etembola ka subien te ndako sengelo kaka bolamu dozo sengela bandeko bozala na tembete ngala lingi na nga tembete naza jeune garçon na yena ngate musu mete des fois la kala ba robe ba soutane bo pona sala ngo déjà bandeko musu na ba site ba voisin musu bomona ngo mais nga Abdou na zo lobela ka ba to boye bango bien que
milimo ya mabe ezolata ba grande sœur milimo mabe ezolata ba papa na biso milimo mabe ekoti na bandako na biso milimo mabe ekoti na église ba pasteur bino bozoki na bayaka ipa na biso ba yoso banguya boko tikala ko za solution tete na taki christianisme eko bebisa monde na biso nazo senga na bandeko nyonso oya yebika sema na koma nzambe ente o pasteur Jacques Intel ene koma papa na nga Intel boye bango be bozali ko sala shield boye na kata tabernacle e conseiller bino bosamela kala nzambe ya busolo za yemele tu pusa nzambe o asalanga nzambe muso ya motema teme nzambe o asalanga na aminanga yinde na bako yebiso sambela ye dike ko sambela ye ntango ngana ko zo ba ange nanga o ba sala ka travail spirituel na ko choli boso ibango bien o sala kimia sans condition. Gourou du Temple, merci beaucoup. Je pense que de Komina Souka, dernière question, na biso tolo bela maramba pasteur, tant au bayaka ko zo biloko pa na bino, sort na bango ezala randengeni. Sort les atteint parce que ceux qui le là ayo ko zo prophétisation, o ayo ko zo louange, ceux qui abandika louange bandika, ceux qui louange bandika na église bandi minyo ba ko mo ko ba chair de poule ba mo ko ya ba inconscient. Et c'est une manipulation. Yo mo na te passer tika azobeta likolo ba tant abandika ko manipuler ma belé pouvoir ya daishi. Les daishi likolo so mona te passer ça likolo tel na se abandi ko manipuler pouvoir ma belé mona mututa muso ba chef de police conscience na ko pète attends ko abandi ko proviser makambo eza na conscience na yete ba be ngo manipulation makambo na zo yebisa yo signification daishi kasi be on a zo manipulation ozo manipuler ozo comme na succès pouvoir so daishi ça pouvoir likolo o ya lumière yu magana tongo na limero imagana mabele ya tongo so sangiso bengo daishi ndenge pe abdou nazali pona sala musana na banana ko senga likolo pe na kitina nzambe ya mabele les ancêtres ba nzambe ya bukoko bazali après ba activer yo mbala moko soki muto za activer te ate oza posa kozambongo epa nanga ekosimba te il faut nanu ba zongiselo na ndenge papa na mama na bota pe to peso makambo bazongiso sika pourquoi na bempi ya kofinga ba masumu ya kosala mabe faut bazongiselo no saint. Après, tu me pèses avec nos membres. Merci Bandekwa Congo Central, Bolandi Biso, Bandekwa Bandundu, Bandekwa partout dans le monde. Nabi ke Mikolo, Vodacom, Pazo, quoi, Biso, connexion, RTL, Bangonion, Sobazo, Bandeko Lelo, Bakomi Kota, la paix émission Nabiso. Je pense que Gourou du Temple, à l'obé Bino, Bino Bato, Boza, cohésité. Boza, on a maladie, on a famille, ici, la raté. Bandeko Nabino, Bakoufi, la Aotiko Lobela, par rapport, il y a Masoula, sorcellerie inconscient. Oyebi kende kosala makambo isimbakate yare pa ya daishi Gourou du Temple nga moko ta fungoli nga misu étant que humain loko abino makambo musuto yebakate le to yebi mena ko tikela ye apesa bino moko message apesa bino message pour rejoindre numéro de téléphone soit bobenga pegiti dans le parallèlo na kotinde la bino numéro ya daishi yekuta boyi makambo démonstration alinginde a sauver ba âme na bino parce que eloko totiko lobela le pouvoir spirituel ce sont des choses qui existent aujourd'hui. La spiritualité existe parce que toza ba bantou donc le toza a besoin ya battre le quoi boy parce que ba pasteur toza la fait trop dessus et pas na bango tozo mona ba kaizali toujours ko continuer na église donc yé vraiment ko stali sabino ba na nzambe parce que ngai eloko ngana o ngai vraiment na fongoli miso par rapport tanga lobby la sorcellerie inconscience ce sont des choses qui existent au tozo mona lelo na vie quotidienne na kotika la Gourou du Temple appelle sabino message pour na to sukisa. Merci beaucoup na bande ko no so basolanda ngai beaucoup belle mvukila munu bolimbisa ngai na bino na yeko intimider bino te na lobaka toujours na kolemba te na ba oba kondimela nga vraiment numéro na ngai ça dit plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 numéro na ngai ya WhatsApp nazo singa na bande ko nyonso bozana ba problème ba mama ba papa ba koko obela ka maladie moko oyebaka suki nango te motema ekoma ko vimba yo ote mususu makolo ekoma ko trembler yo te mususu oyebaka te mususu abwakile ngo pe na ba jaloux ya mokili parce que mokili ezali manipulé par diable ngai biso bana na bino tolekaka et pas na bino ko pesa bino message soki ya mabe bolimbisi biso mais soki ya malamu obino boyokaka boyebake tango ekomi mokuse marque de la bête comme Dajjal akomi na te ko manipuler ba ame ya bana ya Adamu eteke biso ozali ba métaphysique boya epa na biso protection basenga ngo epa ya mutu te meka se basenga na mutu azali mutu mayele parce que dans l'époque pesa la ka benga batuna ka mimba ba papa ya mayele batuna ka mimba o ba yebi makasi boya parce que yo mutu te muso ko mona kama muso ça les bien mais te muso ça bien te boya tozali na ba faculté atosoko yo kota na temple na biso toza pe na ba église o to pesa ka ba enseignement tozana na ba biloko pe to senya ka to pesa ba lumière atana musika
osomaka ba oui no ba pesa ba lumière makambo se tembola bien ozana poso sala bar ozana poso sala activité osoma lupango no te mozo sala entreprise po makambo tembola boya na tabernacle ezo pesa moto lobiko numéro na ngeza liso na bandeli plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 numéro na WhatsApp 24/24 yo muntu na likambo yo muntu bakanga kindo bakoso likambo na famille na yo muntu famille no ba ina yo dans les vidéos ye bakate yaka yo muntu te moso teka lupango no teka makate balona eloko moya mabena kati wana yaka bako sengela yo audience publique bako sambisa ba jaloux na yo na audience publique na kati ya monde spirituel pe bako condamner bango pe yo pe okozala kimia pe okomona polele ya nzambe ndenge nzambe akopesa kimia parce que son lobi comment nzambe parce que na bela jini ezaka nzambe na bela la démon ezaka nzambe parce que nzambe alobi na sali mokili na ba forme ya ebele na sali mokili na ba forme ebele po boyeba monene na ngai atande ofani na kiti za monene na nzambe parce que po mondele azo connaissance ya kosala eloko oyo uche pa na biso kiti oyo mayele oyo ya biso ya bokoko biso bana osala kiche libaya ta ya ntuma mais lelo mundela ko mosala ngo ya boy c'est que ezali pouvoir ya nzambe elamba oyo zo eza pouvoir ya nzambe parce que pas mundo ko na idée ko sala eloko c'est que eza pouvoir ya nzambe so de lelo ozo boya biso ba magicien elamba bolota eza ya ba esprit tv bino bota eza milimo ni on eza ya ba demo c'est que bo pesa confiance na ba obo moniki boko pesa confiance na ba problème bosa na maman papa yaya bana mike ba ndeko tout ba joueur ba musicien boya awa mambo bandeko ba uti poto ba na Kinshasa ba komona ondenge juste oya Congo central soki bo lingi bo bengisa na Kinshasa na koyana nga na koya eza musala na koyana ngai nazo linga nde oya ko respecter ka maître wi papa foto sala boto sali papa foto sala boto sali yende ko mona makambo pourquoi ba ndimba kena na église ba pesa ba dimi mutu muzo ateki lupango na ke pesa ka pasteur dimba mona ne makambo ne peto abenga afantirete mobo lelo biso ba guru du temple otini descendre moso basali mosa yo zo compliqué obenga nga afantiré. Merci Daichi ba dédicace na bato balandio partout dans le monde tozonga nano yo lobike fo mona makambo bon do linga ka ozongisa totika na biso tosala yango to succès on a kati émission parce que oh d'abord tout cette auto sololi est vraiment auto sololi est vraiment très capital le pouvoir spirituel ba te belé basala ka ba émission mais to banda ki na thème na biso zaki nango au faire éclaircir bandeko to lobeli makambo ele kanaka mais tant que oza maître yobi ki ba benga ngo passage obligé donc il faut ka makambo ane salema pour na bandeko pe batali biso problème ezati na zona kopo bandeko nyonso o bazolanda ngai o ezali exercice biso ezaka so teke chabo ezala susu boyete parce que to site osala déjà ba démonstration mais ezala ko la cour professeur po ba yeba eta musufa cha moi eloko ne moko boye o ekosala ke to ba comprendre que c'est un professeur c'est ça donc bata poto ezango intimidation te mais o asana likambo ba problème nazo bandela so numéro nanga plus 289 71 42 027 bobenga solution bino na 2 jours ou 3 jours so du jour moko par ça dépend ya makambo bino mo bozo mona mai yango mai na yebite po bino bozaka demi faut talati ba mona na si cameraman na fuli oza di chapelet ba christianisme mais ngasko na sel longo maka na cheni na kati chapelet Maman soit bien yo moni na sali eloko pona ba christianisme na bino na benga ka le même Jésus na ma Maria yo mo moni ezala kité si c'est ça mbongo yango ko simbati ba cher internet na biso na simbi
Gourou du temple. Bongo yango yo. Ezali mbongo atoti na mai, moye be ba pe ezali te, et uti na ngone pas ancêtre. Donc ce que yo muto lingi okoma na portefeuille magique, portefeuille du bonnet, portefeuille humain. Na nde bino bolibo yo kila portefeuille magique, biso to kendeka bongo menga na kopesa bino ndeko kodia. Ya ekema ba fioti. Donc na sengi na bande ko nyonso boyota la ngai au mona président Soni et Chomo boyoma maître Abdul. Na ye ko bebisa réputation ya papa na ngate o ya zana ba problème. Aya. Aya a douté. Numéro na ngezeli plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027. Yo olingi okoma na succès. Yo joueur olingi obeta balle. Yo musicien ozana studio. Nde na fula ba fina nga ba Billy Kinton. Na générique moko liswe Mosenji kokolo bango tina moko. Les gourous du temple Monseigneur Dango Océan Janjo. Ozolanda. Do bazwa yango déjà do trop déjà do. Oya lingi ki mona menso ni kwiza. Biso wa condition te ota muzi bakoko balibike o ba $10 000 esprit asenga mbongo te un esprit asenga mbongo te esprit azali patron esprit asumisa mutu biloko ba sela ka musala comme réflexionnement ya image ya travail spirituel de l'esprit jamais ko se ko balibi faut pesa $1000 so ya ngote okufa et comme escroquerie. Merci Gourou du temple. Merci Nabandeko Bolandi Bisso partout Bisika Bouzali Ezaki Bongo Abino Peggy Titan le parallélo de la presse congolaise journaliste intelligent oh le lot Kutanaki na le gardien du temple un maître spirituel auto solo par rapport Yamarambo yo tozali ko vivre au quotidien. Thème Nabiso Moukwalelo Zaki le pouvoir spirituel. Est-ce que la spiritualité aujourd'hui est à la place na kati ya communauté Nabiso donc bandeko o botali biso o botali vidéo Nabiso bo aimer pe bo partager yango ezaki wana Peggy Titan ayambaki gourou du temple d'Aichi. Oh, vraiment possible éclaircissement nyonso par rapport à pouvoir spirituel. Je pense na bandeko nyonso bolandi biso na pesi bino merci na pesi merci na réalisation ya Francine Noble, Christian Mukendi Touré, merci na ma référence, merci na Erline Chikeva Kimbangu TV et pourquoi pas à Dodo Vimpi. Ya Dodo Wechi na pesi Ombote, Pierre Bouboula mignon garçon de Paris, le baby face na pesi bateau nyonso bokola nanga Junior Chamba papa na Jos Naitan na bosanité grande sœur na ngai Karine Kimamba. Soko na ba camarade ba problème spirituel les autres déranger bango bo benga numéro ya Peggy Titan bo benga numéro ya Daichi. Je pense que akoyamba bino na pesi merci mingi na communauté nyonso bozana kati ya Londres, communauté nyonso bozana kati ya Belgique, boza partout dans le monde donc bandeko nyonso beton mwangisa na pesi mbote spawn na pesi bino mbote donc boza vraiment ebelé tokuta mikozali koya bozala toujours branché ya kolanda émission na bino vice versa avec Peggy Titan le parallèle.